Bandeko na nga napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi ngai lisusu mama Deline na ye kopartage makambo oyo nzambe atalisaki ngai. Lelo toza vendredi na osala video oyo makambo wana nzambe atalisaki ngai mercredi na 18h pendant que nazaki kobondela na prière à 18h nde nzambe atalisaki ngai makambo wana tobondela po ete kolo azala na biso na oyo na kopartage na bandeko nyonso bakolanda nga tobondeli na komba tata mwana pe ya molimo santo nzambe na bomoi nzambe na bikamwa papa na pamboli yo papa mpona bomoi oyo naza nango na bandeko nyonso bakolanda nga merci po tosali biso ngolu tozala su na bomoi kolo merci po tosali nga ngolu ya ofanda devant caméra mpona kopartage makambo oyo otalisaki ngai papa po lobaki na nga na partage yango na bato nyonso oyo bakolanda nga kolo na bomoi na beleli présence na o papa zala na nga papa oyo nyonso ya yo te ezala mosika na nga na kombo na Yesu Masiya mpe na nguya na molimo santu na bonde na kombo tata mwana pe ya molimo santu na lobi amen. Bandeko na ngai mama Deline mpona ba oyo bokolanda nga mbala liboso ngai mama Deline bolimbisi po voi eza un peu kilo voi eza un peu kilo po toutena na ba prière ba jeune tozalaki nango pour la fin de l'année, donc il voit penda et ils en ont bien mais non yo ka voit nango moins kilo, donc j'espère que bo yo ka quand même bien nzambe a azana moko na moko na eko partager makambo o nzambe atalisaki ngai nzambe atalisaki ngai ezalaki ndeka na lobi lo to a vendredi namonaki yango mercredi puis à 18h nazaki kosala makambo na kokai kosala 18h ebeti nga anafukama na senga ata nzambe merci pe na pesa temps oyo na maboko ya nzambe ata prière moko moins de 10 minutes kaka nasala mpo nasala makambo nazaki kosala bandeko nanga nafukami na 18h nafukami kaka place o nafukami awa natie maboko nanga na kanape oyo ka place na fandi nde nayaki kofukama wana na bandi kobondela pandaki na bandaki kobondela bandeko na nga bamona moni nakomi namoni pandaki na obondela namoni esali lokola ndoto esali lokola vision teke boye na omona boye na omona lokola nga nde nafukami na obondela me na mimoni lokola ngai nazo koteya naoteya bato mo bafandai na mabele bafandi vraiment en tout cas bafandai pe na mabele bazoyoka nga basi mibali bazalaki koyoka nga nazalaki ya kotelema nazo koteya bango naoteya bango naoloba na bango nini maloba nini nazalaki oloba nazoyebisa bango bandeko na ngai ndenge toza boye nazoyebisa bango na bi bandeko nde toza boye mutu nyonso oyo bazali bato ebele ata ba 100 personnes me bafanda pe na mabele boye nga siko na temi na oloba bandeko omoni soki ozwi décision ya kotika mabe ya kotika makambo oyo nzambe azolinga te ezwaka décision nango libela kozongela lisusu te soki otikaki mabe tika deja libela kozongela lisusu te kolinga te ozongela eloko oyo yo so otikaki ndeti eza na bato ebele bozali awa botika kotia bameshe na motu botika kosala kolata biloko oyo nzambe asepelaka nango te botika do botika kaka mpona libela eza teke bozongela epuis soki otiki deja biloko wana fosala tu ozala na milie moko mpe na bato osi batika biloko wana me le yo otiki mabe ozokontinue kozalaka na bato basalaka mabe ebando osala omona mokomso okoki kozongela yango yango wana soki otiki mabe otiki exemple bamasanga so ozokendaka kaka place bato bamelaka masanga eza bien te mpo esala yo mpe un jour ozongela yango yango wana lere otiki bamakambo mosusu linga mpe ozala na milie moko ya bato oyo mpe batika makambo wana nde nayebisa bango bita nde biso tosangana wana toza bato oyo tolataka su biloko ya matoi te tolataka bameshi te baperiki te lokwa tosangana biso na biso tozalaka bien vraiment mpo
okozala kuna ide kutu te ke ozongela biloko wana po oso meseni na yo na bato oza na bango bosalaka biloko wana te botiaka yango te bamakiage botiaka te ekosala ezosala bien. Nde na bandaki koexplike bato oyo nazalaki na bango. Ala april oyo nini yaki koleka bandeko na ngai na susumuki. Nde na susumuki ngabi kami nazobondela kasi ko na bandi priere. Nde nina ke mona nga nazoloba na bato na ndukanisa sikoyo makambo nini naoloba na bato. Pourquoi naoloba na bato nde wana message nini naoluka message na kati ya makambo oyo naoloba na bato. Message elingi loba nini? Message elingi loba ke soko otiki mabe kofandaka so esika mona bato baosala bamabe wana te poko oriske ozonga na mabe wana ou bien oregrete poko otikaki. Donc mbamoka nde na oraisonne bongo pa namona ngai nazokende naokende na nzela mobwe. Na nzela wana naokende bandeko namoni mutu moko mwa mobali moko makile ezotanga ye na misu. Makile ezobima ye na misu. Misu na ye batobola. Misu na ye batobola. Misu pende toboka boye makile ezobima na misu nyonso mibale. Nde mwa mobali yango azoloba. Bato ebele batelemaki wana ebele pe batelemi. Na bakai na biki bazokoma makambo mwa mobali wana azoloba. Bandeko na mwa mobali wana banda oloba nini? Mwa mobali wana azoloba alobi ngai nde oyo nga nayokaki na matoi ile wana abi nga nde naza boye. Nga nde naza boye naza Nzambe batala nde basali nga wana mwa mobali wana azoloba. Tala nde basali nga batoboli ngai misu likola verite oyo Nzambe apesi nga na koyebisa bato baloba na eglise. Likola verite wana ata ndenge batoboli ngai misu. Me ngai ata na avana kufa ata batoboli nga misu nayebi ke na okufa na nga po batoboli nga deja misu. Mwena vivre suna mokili eza te me l'essentiel na nga verite oyo batindi nga na koloba na mokili na koloba yango. Pe bino nde boza basali na Nzambe bozwa yango nde ka bozokoma makambo bokoma makambo nyonso na oyebisa bino bokende koloba ngo na beglise. Bokende koloba na beglise Nzambe alobi na nga na koyebisa mokili. Siko mokili le bamoni nga na ye na verite yango batoboli nga misu likola verite tande na komi misu akotoboka. Kasi kuna na moni bona okima nga binzambe na nga. Mwa mobali oyo Nzambe apesi ye message po ya koloba na bana na ye ta batoboli ye misu. Bamwa bi message l'essentiel bokoma bato pe o bazalaki wana do bazalaki basali na Nzambe na yeba ke baza basali na Nzambe papo ya mutu wana azoloba. Abi bino basali na Nzambe bokoma bokende koteya na beglise na bino. Boteya makambo na oyebisa bino. Boteya bato boyebisa bango 2025 makambo ezala makasi. Makambo ezala makasi yango wana boteya na beglise na bino bato batika kindumba, batika koswana, batika kofingaka batu, batika kotongaka, batika makambo ebele bela mabe o basalaka. Boyebisa pe bango batika kolata ba meshi, batika kotia ba periki na mtuna bango, batika kotia ba planti na mtuna bango. Boyebisa bango batika kotiaka ba manzaka, basili, batika biloko wana. Boyebisa bango Nzambe mutatindi nga bolo bango na eglise po soki batiki te 2025 makambo ekozala ebele. Yango wana Nzambe atindi nga na koloba makambo oyo. Yango balingi te nga na koyebisa yango bato na eglise. Yango batoboli nga misu. Batoboli nga misu nyonso mibale tala makila nde ezobima nga. Tala makila ezobima ye na okipasi na motema nga. Alobi boteya Nzambe alobi boye. Bato batika kolata babilo ya matoi ya minene. Batika boyebisa na beglise batika kolata bilo ya matoi ya minene Nzambe alinga yango te. Nzambe alobi so baolata bilo ya matoi balata kaya mikie. Balata ba chenette ya mikie, ba goumette ya mikie.
nzamba lingi bilo mato ya minene te balataka ya mikie na bashenete ya mike na mibali balataka bashenete ya mike bashenete ya minene lisusu te boloba na eglize ndesko bato bazalaki na basali na nzambo bazalaki na bazokoma ngapele na yoki bongo ngabi do message nzambe atindi nde yango oyo ke toyebisa na eglize ke bato batika kotongaka bato batika kindumba batika kofinga kochola koyinana bato batika yango batika bameshe bapeiki biloko wana me balataka bilo ya matoi me ya mikie makiyage pe abisoki mutu aotia makiyage fo atiaka ya mokie atia te bamakiyage ya makasi nzambe aosepela nango te atiaka makiyage ya mokie kaka mwa rouge à lèvres ya moke atia mwa crayon ya moke batia te ya minene ndenge dekoraka elongi wana boloba na eglize sikoyo bato bazalaki okoma bandeko nanga mokili oyo eza na baréalité moko non eza na spiritualité surtout na spiritualité eza na baréalité moko bokoki koimagine te mbala munga sikole na yoki bongo kaka na soki ndoto tobenga kaka ndoto nga sikole na yoki bomba munga bi message oyo nayebi te pourquoi naloba ibo na message ofunaki eyebisa yango église kimbangisi te naki koyebisa bakimbangisi te message eza mpona bango namonaki mama moko wana siko naoloba bongo na kati ya ndoto namonaki mama moko mpe réellement boye namonaki mpe namonaki mama moko ser moko mama moko azofinga nani ser mama balenda wana naoloba ngo na ndoto mpe namonaki mpe boye azofinga etala elongi mabe oza elongi mabe oza kitoko te sikonga na bi na eglise kimbangisi nde bazofinga na kuna kofinga na mutu elongi mabe mutu oyo nzambe asala ozofinga elongi mabe nake koyebisa message oyo na eglise kimbangisi te eza mpe message moko mpona bango mpo bango nde balataka bilo ya matoi ya mike baautoriza bango wana ndoto baautoriza bango balataka bilo ya matoi ya mike baautoriza bango mpe balataka bashenete ya mike baautoriza bango makiyage mpe mokie eza makasi te donc message oyo eza mpona bango batika kofinga koswana batika kotonga batika makambo mabe kaka kindumba bon wana nde na ndo koloba me eloko interese nga makasi nakeyebisa bango bakimbangisi te ezalaki mpona kofinga ke nayebisa bango batika kofinga exemple nazwaki nga mona ndoto wana namonaki mama moko ndenga bandaki kofinga mama balenda esi eleki na mwa mikolo banda namonaki afingaki nakamwi nde eyelai nga na ndoto wana banda namonaki mwa mosanga aza ana Paris me na ndoto na nga eyaki osala bongo apres na bandi kokende nakutani na ser moko tozalaka na ye ser nga tuni nga bi mama Deline oke wapi nga bi ser nakutani na mwa mobali moko na batoboli ye kutu misu likolo nzambe atindi aya kopesa message nayebi te bandani batoboli ye misu mpo aye na message mpenza aye nango nake kopesa ngo eglise kimbangisi mpo alobi ke nzambe alobi balata bilo ya matoi ya mike na bashenete ya mike ya minene te mpo namona kimbangisi mutu baautoriza bango balata bilo ya matoi ya mike na bashenete ya mike yango wana nazoke kopesa message oyo mpona bango batika nde koswana batika situ kofingana eza makasi na moma oyo na kimbangisi te mpo nayokaki mwana mwasi moko azofinga mama balenda elongi mabe aofingi oza kitoko te oza elongi mabe yango wana nakei nake kopesa bango message oyo batika kofinga balataka bashenete ka ya mike batika kolata bashenete ya minene epuis balata bilo ya matoi ya mike nde mamusa yango alobi Sarah Deline mama Deline sikoyo biso sikoyo
biso lata bilo matoi te siko oseke biso pe to banda kolata na biso oya miketo ndeni na yebisi nga bizela nga nano nake kopesa message na église Kimbangise comme ça soki na zongi ibongo to solo lango osima boto solo lango sima nde siko mba moko na yeko mona siko lere esali bona moni nazobima na pongi nazobima ndeti nazokomi kobunda nga mo esika nafandaki nafukamaki nazobunda nalamuka me force moko ezokokanga nga nalamuka te nazolinga nasusumuka nazonga na nga na priere mais force moko ezokanga nga nazonga te na priere me naosala efomba muna oki nzambe ayebisi nga na litoi boye abina nga ozobundaka po obima na ndoto na yo mais continue prière po posa yango ezalaki na kata pe prière mpo nasala makambo mosusu nde nzambe abinanga na continue prière bandeko nde esika na continuaki mpe prière le na continuaki mpe prière wana me nazalaki vraiment kaka nazobondela kaka me naza na ndeti kwiti ya soki nayebi nde na koexplike ngo te mba moko kaka nawumela ete nazongi su place wana bandeko na nga le nazongi siko place wana na tour wana le nazongi ka place wana oya mwa mobali oyo wana batobolaki misu wana opesa message le nazongi wana nde tour wana nazalaki na Saint-Esprit nazalaki na présence ya Saint-Esprit tozosolola donc naosolola na nzambe pendant ke nazongi place wana nde nzambe alobi na nga Deline zala awa bango wana nyonso ozomonana baza bapaster baza bato oyo soi-disant basali na nzambe mais yoka makambo nyonso oyo bazoyebisa bango bamonga banzoloba na nzambe nayebisi nga na bi me mutu wana nazokamwa nde namoni mutu yango batobola ye misu te misu ne eza normal meme mutu oyo namonaki batobola misu naye komona ye misu na ye eza kotoboka te ata moko makili eza te longne propre eza bien ndimba onga na bi seigneur mutu onga na otomoni akala mingi te azalaki misu ya kotoboka ndeni siko misu yango ebongi mpo lenga namonaki bato wana oyo ye azopesa message mpa bapaster wana ndenge nde kolobaki bumeme ete na hôpital te mutu aza nzoto makasi boye miso oyo ezobimisa makila boye nde batoboli miso bumeme na hôpital boye bango babi te ye moko lokwa ye na message aza na posa biso toyoka nde message tomema na baeglise ata soki akufa ne problème te l'essentiel oyo eza important message mpo so tokei na hôpital kuna bakoolanda kuna na hôpital bakeboma ye ozomona ezalaki ndenge wana sikoyo ngai le nakomi place wana nde mbamo nzambe andi koloba na nga sikoyo naoloba me miso yango ebongi ka sikoyo to ndenge nini nzambe ayebisa nga abi tala makambo ndenge ezalaki ebandeli ya makambo ndenge ezalaki omona makambo nyonso ndenge ebandaki na comprendre te yesu alobi na nga donc nzambe azongisi nga sikoyo na ebandeli avant atoboka misu mutu wana nde nayoki mutu wana azoyebisa bato wana alobi na bango boye alobi ngai nabengaki bino réunion mpo tosolola nga na bino boyebi ke 2025 eza makambo ebele kosalama bango babi wi toyebi mba moko alobi bon nga nde nazali ana na posa na bino nga natinda bino bokende na baeglise wana mpo nga moko nazala présent na baeglise yango natinda bino na baeglise wana bato ebele oyo bato ebele oyo baza na mokili ebele bazwi décision bazotika kindumba bazotika makambo mabe 2025 nde baokota 2025 balingi susu baproblème te bato ebele bacomprendre temps ekomi mabe bazotika makambo oyo nga natia kati na bango
yango na nga nazosepela te nazosepela te. Oh, bandeko na esika na le na komokamonga bimutu aza nani ye alobaki ke nzambe apesi message ya kopesa biso tomema na baeglise. So ofeti ye aza nani? Ndimba mwa bandi koloba pliske azoloba pliske nayaki comprendre ke eza ye moko Satan le diable bandeko nanga. Puisque azoloba pliske nazo comprendre ke eza ye moko Satan le diable. Wana nzambe azobana kaka Adeline yoka makambo ndenge ezalaki avant yo koma. Ndimbala moko abandi kobana bango réunion na bengaki bino pona yebisa bino kaka makambo oyo bokoma bobimsa bakaye na biki bokoma makambo oyo bino bokoteya na beglise po année au 2025 nga nalingi na travailler susu makasi na kota na banzota bato na contrôler ba vie ya bato na contrôler ba pensée ya bato na manipuler bato mais toko na ko travailler ndenge nini azoyebisa bango abitala bozwa boke koteya lokola bato ebele bazwi décision na moni bato ebele bazwi décision batiki via masumu balingi batambola na vie ya sanctification nde yango wana nga so na bino talaka boye ezala mabe makasi yango nalingi bino bosala boye po bato wana bapesa pe bino confiance bayebake bino boza ya nzambe bobongisa mateya na bino bobanda koteya pe makasi sanctification boteya bato kindumba eza mabe boteya bato batika kotongaka batika makambo mabe batika makambo nyonso mabe batika boteya pe bato kutuke batika pe bameshe batika kotia bamanzaka babiloko wana nyonso boyebisa bango batika yango me eloko nga nalingi bino boyebisa bango ezali nini boyebisa bango ke nzambe alobi bokoki na bino kolata bilo ya matoyi ya mike na basheneti ya mike ya minene nde eza mabe me ya mike eza nango mabe te boyebisa pe bango pantalon soki baye église balata bapantalon te me soki bake na bango na bandako balata bapantalon na bandako soki babimi na bango libanda balata bapantalon mais soki baye nde église balata pantalon te boloba na bango te ke o pantalon eza mabe te boloba na bango ke pantalon eza mabe na église na présence ya nzambe na église pantalon eza mabe mais soki bobimi na bino libanda okolata na pantalon boloba bongo mpo na posa bato wana bapesa bino confiance po bakomi kocomprendre ke bino boza ya nzambe te bakomi kocomprendre ke bino boza bato na nga mais soki bobongisi mateya na bino boye bango bapia bino confiance mais biso sikoyo eloko nini biso tokanga bango na biloko ya matoyi na bashenete na babiloko ya matoyi na bashenete boloba na bango balata ya mike mike abi mpo ngai na ne o 2025 tozokota na kokota na banzoto ya bato à travers bashenete balataka na babiloko ya matoyi balataka yango ekopesa nga accès abi na nga yoka alobi na bango abi na bango bane oyo euti koleka nyonso na koti na banzoto ya bato à travers baperike na koti à travers bameshe na koti na détruire ebele na détruire bato ebele na zwi mpe bato ebele oyo baye mpe na ngambu na biso à travers bameshe na banini mais sikoyo bato ebele bacomprendre ke biloko wana eza mabe mais mpo nazwa mpe na bato mosusu turo nalingi nakota na nzela bashenete oyo baolata biloko ya matoyi baolata bagumeti babaki biloko wana baolata ndenga nalingi turo na kokota na bavi na bango na à travers biloko wana mpo ata soki boteyi bato batika kindumba batika kofinga batika mabe ata moto azwi décision
mais letili ke soka lati kaka chaînette ou bien lati bloc à matoi nga na oza na accès na koti na vie na ye le na okota siko nga moko na ko manipule ye nde akotonga na ye akotsa neki ndumba akotsa po nga na kozala kati na ye nga na komukamukanga nzambe na nga o makamni na okamwa abi pe ba pantalon bango bamonaka na église balata ba pantalon te mais na banzela baotambola baolata ba pantalon na bandako na bango ba pantalon esala nga mpe nazala accès na kota na bavi na bango na nzela ba pantalon abi bane oyo utoleka na kota na bavi na bango à travers ba mèche ba perike ba biloko wana mais tour oyo na 2025 oyo po na lingi na zwa penza bato ebele oyo na nazwi te po ebele si nazwi bango mpe na betaki mpe bakashe na nga na lingi siko na zwa mpe na bato mosusu na ba oyo na nazwi bango te oyo bazwi ba décision ya kotika mabe me nga na nazwi bango te donc il faut na kota na bavi na bango à travers babilo ya matoi ya mike so boyebisi bango batika na oyo minene baomona ke bozo te ya bien te mais faut koyebisa bango ya minene eza mabe nzambe alingi ya minene te alingi ya mike nde ngala na yoki bongo alobi mbamo alobi ok eloko mosusu na ina sala nalingi na révéler na basali na bango baprophète na bango baprophétesse na bango nalingi na révéler bango mpe lisusu bamakambo oyo le na korévéler bango mpe yango le bango bakoyebisa bango le bango baloba bakondimela bango mpo eza baprophète na bango bato balobi yango yango wana nde toza boye sikoyo naobandaka sikoyo korévéler bango naobandaka sikoyo ale boya kotobolanga misu boya kotobolanga misu bato bakamwi umukonzi ya kotobolanga misu mibale botobolanga misu poso botobolinga misu bango bamona nga na miso ya kotoboka boye ezobimisa makila na oloba na koconvaincre bango mpo bango mpe bake koyebisa bato le bake koyebisa bato le bakoyoka mpe bimi na minoko na bango bakondima ndemba moko na mona boye mutu moko ayo na pachubi ye ebende mona liso aganga bi ye moko atindi batobole misu ye moko nzambe abi kasi yango ti makambo oyo esalamaki avant yo ya komona yango nga nazongisi yo lisusu omona réalité ya makambo oyo ndenge elekelaki nga abi nzambe na nga nde boye nazokamwa mbala moko ayebisi bato batobole su oyo mibale babiti mokonzi tobotobola ngai bazwi su pu batoboli esu lisu motu ya mibale wana ndele batoboli ye wana nde ale akomi koloba achange siko maloba akomi koloba ka meme maloba me akomi oloba ngoke nzambe moto atindi ye me la banda oloba va batobole misu bandeko na nga osanti motu mo orgueil orgueil elata ye bato baza so azoloba azoloba ondie aza sire na makambo osala azaka boye nde naza boye ndenge bozoyeba ngo 2025 oyo fo nga na travaille makasi fo na travaille makasi nakodétruire bato fo na contrôler bavi na bango fo na contrôler bapense na bango fo nazala kati na bango nga fo nazala kati na bango me nazoyebisa bino ke nakotravaille a partir ya biloko matoi bazokolata a partir ya bachaînette yango bino bokena message oyo bokena message oyo bandeko na naokaki somo ndesiko le batobolaki misu nda komi nzambe atindi nga batoboli nga misu likolo ya vérité a changé nde esiko nga nakendaki kokuta nde yango wana don nayebi te nde nini esalamelaki ebandeli wana so ezalaki monguna motu alingaki nga namona modele wana mpe nga mpe nake komona me nzambe na bolingo na ye alobi te naotika mwana oboye te tika nazongisa ye lisusu amona lisusu ndenge ebandelaki nde naye komona ke mutu oyo nabeteli bino wana
abi batoboli ye misu mpo na nzambe alobi na aloba boye nzoka ye moko Satan le diable. Nde après mbala moko ngai na bandi koloba nga kutu nalobaki na oke koloba ngo wana oyebisa nzambe ka na ndoto wana nayebisa Saint Esprit ngabi nazalaki ku koloba nake koyebisa ngo bataki mbangise dokwa bango balataka biloko matoi ya mike na bashenete ya mike nake koyebisa bango siko me bango balata biloko matoi na bashenete wana bapemeta bango balataka ngo bongo sikoyo ye alobi ke akokota na bashenete wana na biloko matoi ndemba mo bandeko na nga nzamba bandi koyebisa nga lobi Adeline bakimbangise balataka biloko matoi na bashenete wana me bapusana pembeni na nga te abi pembeni na nga bapusanaka na babiloko matoi wana te bayebi yango abi bayebi ke pembeni na nga bapusana na biloko matoi te abi bayebi ke pembeni na nga bapusana na bashenete te bagumete bapusana pembeni na nga te ngabi nga namonaka bango na bakultu na bango nazomona balatalata ngo na bamama bakambi na banani balataka alobi Adeline tuna bango balataka ngo mele bayaka pembeni na nga bayaka na yango te bapusana nango te avant bakoma place nga nazali balongolaka biloko wana balongolaka onde bakokoma place nga nazali ngabi bon abi bakoma te bayebi ke bakopusana pembeni na nga na biloko wana te abi bayebi ke bakopusana pembeni na nga na basheneti te ata ya mike wana bakopusana pembeni na nga na biloko matoi te nga pembeni na nga bapusana na biloko wana te bamonga na bia bon abi na nga sikoyo oyo yebisa bango oyo yoki yebisa bango oyo yoki yebisa bango ke batika kolata babiloko matoi wana ezala ya mike nga nzambe nalinga yango te place mo na sote mutu wana Satan le diable alobi boye alobi soki ngai na kokota na banzoto na bango a partir ya babiloko matoi na bashenete na ne o 2025 ezoya na kokota na banzoto na bango a partir ya biloko matoi na bashenete ezali po bashenete na biloko matoi eza mabe eza mutu oyo mutu akoki kolata yango te po eza biloko oyo elatamaka na spiritualité elatamaka na spiritualité na kimosuni mutu akolata yango te donc eza mabe alobi soki na kokota na banzoto na bango mpona bapantalon baolata po mwasi akolata bilamba ya mobali te bapantalon eza bilamba ya mobali mwasi akoki kolata te yango na kokotela na banzoto na bango nde alobaki bongo nde nzambe mpe aye kolobaki ye alingaka biloko matoi te alingaka basheneti te alobi na nga nde wana nde après ni susu nakoki koloba wana oyo nalobi te alobi na ngai yebisa bango abi ngai bakimbangise bayebi soki baye bango soki baye pembeni na nga balata balongola biloko wana balata yango te pembeni na nga bakomaka na yango pembeni te ngambe namonaka bango kuna na bakultu na kamba boye abila omona bango wana bayaka pembeni na nga te abinde omona bango wana na babiloko matoi na bango wana bazalaka pembeni na ngai te bazalaka pembeni na nga te pembeni na nga bapusanaka na biloko wana te bakotaka na biloko wana te place nga nazalaka nde yango wana naye kopesa message nga bamessage mosusu ezalaka nakozwa message nakobomba mo mpe ata nakoloba nabose na moko mosusu ezongeli nga ata 3 mois 6 mois na ye nalobi me bamessage mosusu ezalaka soki nazwi yango eza lokola ngambu ifo na libere ngambu wana ifo nalongola ngambu wana mpo nazwa kimia banda avant-hier nazwaki message wana donc mposa nange ezalaki kaka kutu ke naloba ngo mbala moko mposa nange ezalaki kaka ke naloba ngo mbala moko mpo nalongola ngambu yo nalobi
nzamba lobi na ngake bakimbangise le bazana bakute na bango balati babilo matoi wana bayalaka pembe na yete abi pembe ne bayebi ke bapusana na biloko wana te siko nayebi te soki elingi lakisa nini mpona na réfléchir nango elingi loba nini naye kocomprendre ke ndeko moko tozalaka na ye le toloba mambo ya kimbangise tozolanda mambo ya kimbangisa bandi kolanda abengai nga abi mama Deline natikaka na nga kolata babiloko matoi makambo nyonso le yo lobi eza mabe natikaka ngo complètement babilo matoi nyonso natikaki mele nakomi kolanda makambo ya kimbangisa namoni ke balataka bilo matoi ya mike balobi pe ke na se renseigner pe babi ke baautoriza bango balata bilo matoi ya mike nde ngai pe nakomaki kolata bilo matoi ya mike abileka nazongelaki kolata bilo matoi ya bavisi ya mike alobi nalota ndoto moko nase likambo osi nalobelango abi nalota ndoto mo nazokende nayoki papa simoki mba okiangani aye aza na kati ya lupangu wana bato ebele baoke kokutana papa simoki mba okiangani abi nga pe na bandi kokende nga pe na bandi kokende nakomaka na porte bakalenga babi yo kokota awa te okokutana na papa simoki mba okiangani te nazotala papa simoki mba okiangani na kati kuna bato bazokende nga balobi yo kokota te nga na kokota te poani na kokota te poani ti bamama mo baye wana nde baye koyebisa ye olati bien te mooke kokota pembe na papa simoki mba okiangani eza te nalati bien te ndeni nga mutu nalati boye nga nalati naza na nga bien nalati siko abi asetrouvaki alataki soki complet mo boye ya jipe so mpe ndeni oyo olati bien te aye kosusumuka alamuki le alamuki abi oyo elingi eloba nini jipe oyo eza nini me abi jipe mpe nalata yango te banda na tika na banini boyeboye ezala nango mpe mokuse te apres ka na moi nde nzambe aye koyebisa na lito ya bi lere alati bilo ya matoi wana nde nzambe ayebisa na lito ya bi kasi ndoto nolotaki ti yango okotaki te mpona biloko ya matoi na oyo asusumuka alongola mbamo bilo ya matoi ya bandi olenga do ezalaki nde nde babi nana alati bien te ezalaki nde biloko ya matoi me ndeni bakimbangise bazolata ngo ayebisanga nga na bi mama kolanda biloko wana te toyebi te makambo ya nzambe eza tellement compliqué moye tocomprendre eza te tozocomprendre te babilamba ebele oyo nzambe azopekisa biso eza na basisi ebele bango na bakiti bafandelaka basisi na basisi bilamba bazolata basisi baza nayebi te donc nayebi kutu te so ndeni tokolobela ngo nde sikoyo yango naye na comprendre yango sikoyo ke le nzambe azobana nga ke le bayaka na kamba oto na bakite na bango bazosala bakite na bango abi bayaka mpa na ngai te le bayaka mpa na nga balongolaka biloko wana donc naye kocomprendre ata oke na okopesa papa simoki mba okiangani mbote na maboko boye naki mosuni olati na o babiloko soki ndeni ozokutana ne na mosuni na molimo te na molimo so ozokutana na papa simoki mba okiangani okoya na biloko wana te ndeni naye naloba donc okekutana ka na mosuni omoni kutana na mutu na mosuni eza pe na imparte na molimo donc le yo ozokutana na mosuni so eza na imparte te na molimo eza en vain eza nango eloko moko te donc le yo okekutana na papa simoki mba okiangani na olata babiloko wana nyonso na molimo okokutana na ye pe te okutana na ye te napesi bino exemple ya ser wana eza pense na nga onakanisaki peut-être nde nzambe alobeli bongo deuxièmement nayokaka na kilongo esika nzoto papa simoki mbango ezali bakotana na bilo ya matoi te amoi na bosana j'espère ke eza bongo ke na kilongo balongola bilo ya matoi bakotana na bilo ya matoi te na bacheneti te na kilongo apa sa susu nayokaki ndeko moko aloba na nga bi mama Deline tozalaka na baeglise na bapriere mosusu ya basemaine soki toza mabondeli vraiment makasi tokotana na bilo ya matoi te ndeko moko mpe aloba na nga su bongo soki toza na bapriere makasi tolongola babilo ya matoi
tokota na bilo ya matoi te. Siko bandeko nanga na makambo nyonso ezokende oyo. Donc okokuta na nzela problème po obondela siko fozwaka na otan kolongola su bilo ya matoi ou bien ndeni. Ozomona okokuta na likambo moko boye esiko oyo ozali bososola nanu. Esiko oyo ozali tremblement de terre ezosalama. Ale yo siko fo banda su kolongola bilo ya matoi po beela nzambe to ndeni. Yango na temps oyo tozoya mwana mibongisa. Nga na ye na nga na message. Donc message eza ke naloba na bakimbangise batika kolata biloko ya matoi ata ya mike. Nzambe alingi yango te. Nzambe alingi yango te ata muke. Munguna pe azwi décision. Na ebite so liboso anda kota na bilo ya matoi te. Je crois anda kota na bilo ya matoi te. Alobi a travailler mingi na ba mèche na ba perruque banini. Mais année o ezoya ko travailler na ba bilo ya matoi na ba chaînette. Toujours c'est manzamba sur le kum. Papa Simon Kimba qui ngani pa loba ki yango alobi bilo musu bolataka. Oui yelinga on dit aloba ki onka mikolo. Elinga kasi ko nzamba otalanga. On dira loba ki yango alobi ke biloko musu bolataka na bakingo na bino ekokomela bino banyoka mo longola ngo susu ezate. Bande ko makambo to ke nango bososola. Bososola. Natangela bino Matthieu chapitre 19. Ni nangenge 4 moma muke tikal funa loba. Matthieu chapitre 19. 19 to banda na wapi 19 combien na 8. Yesu alobi na bango Moïse apesaki bino nzela ya koboya basi po boleki mitu makasi kasi banda na ebandeli ezalaki bongo te. Doki biloko mususu soki ba permeta bato akimbangise balata kata mususu bilo ya matoi ya mike batia mwa maquillage muke batia mwa nini ba mwa ba chaînette ya mike ba kumete ya mike eza po mitu makasi na bango. Eza po na mitu makasi na bango. De tellement moni papa diangenda pe azalaki na posa kaka kamba etongama église ekola peut-être wana ngam na loba peut-être yango a autorisé ki quand même ya ta ya mike bolata kata ya mike ayeba ki ke na temps o ezoya bakopekisa yango yango nazo bakala mingi te bomi bongisa déjà so bomi bongisa mite na molimo bato mususu bakota da sata koti kati na bino yango bomoni mabe koti na kimbangise. Nde tozoyoka kala bande koloba batakimbangise baza batakimia bato bakangisa bato te bamema bato na batribunal te lelo bakimbangise bakomi mema bato na tribunal bakimbangise bafinga kate lelo bakimbangise bakomi kofinga bakimbangise baza bato ba maquillage te lelo bakimbangise bakomi bato ba maquillage ekomi confusion makasi ozomona do yango na temps o tozokende eza temps moko mabe nga na lobi na nga na ebite na chaîne so banani baotika kolandanga na ebite na ba message aboy batu mingi ba mama deli batu be balandanga soute pona loba meshe za mabe do pona ba ba ebika le na so sa video na ba ka meshe za mabe meshe ba mona ke ba olanda soute tiko ato loba tiko boy faut peka na loba na shote foka na loba ozomona do bande ko na ngai yango na ina message oyo donc ezali nango mabe na ndimi te ke ba mama mwilu na période na bango ba mama mwilu bazaki olata bilo ya matoi na yebi te et puis eloko mutu ya susu nzamba lobi na nga sa loba na nga on peut répéter lisusu abi na nga baki alliance eza mabe te abi alliance ya mabe te po eza symbolique abi eloko eza symbolique eza na problème te abi alliance eza mabe te mutu akolata alliance po eza symbolique ezolakisa ke mutu abala alobi pe montre eza mabe te mais a rappeler nga so bina ebisa ko ke mutu akolala nde na montre te mutu akolata montre po na kotalela air po atalela air mais soki alingi alala fo alongola yango alala na montre te ayesu koinsiste alobi na nga lisusu bongo ozomona donc soki olataka eloko moko oyo eza symbolique eza problème te ndeti alliance eza eloko moko ezo symboliser que obala que olataki yango l'air obalaki et puis ezo symbolique ezo lakisa ke obala
abi eza mabe te na montre me mutu akolala na montre te abi alliance mutu akolala ne nango eza problème te me montre mutu akolala nango te nayebi te pourquoi mutu alala na montre te mpo azolata mpo atalela air mais so alingi alala fo alongola yango ozomona yango bandeko message oyo nga nayaki nango mpona libere na nga yango oyo de babilo ya mato eza mabe tala sikoyo soki nzambe te yo nzambe alinga makasi soki nzambe te na moma oyo sikoyo na bando oloba nini bakimbangisi bana bona raison ta naloti kutu ndoto nazalaki osambela naloti ndoto tala nzambe atindi message bato olata bilo ya mato ya ta ya mike mbala monga mpe lingi nazwa ya mike na mamiki domoni monguna ndenge atravayaka bandeko nanga bomoni monguna ndenge atravayaka tala avant na nkutu ngai na banda komona mutu wana batobola misu nde nayebisi bino na oyebisa bato sikoyo na olakisa mutu moko mona bita ndeti yo otika na oba meshi me bilo ya matoi wana ozolata tika yango mpe pourkui ozolata bilo ya matoi longola babilo ya matoi wana nyonso na mpo milie ozokende na bango bazaza na biloko wana fo koluka milie oyo okendaka oyo bato basalaka biloko wana te bazalaka nango te omona oza na esengo kati na yo mais so milie ozokende bato bazosalasala makambo yango omona yo moye ovivre esengo ezali te mpo komonaka bato wana epuis okozala na bitumba moma moboye na bandeki kolobalobaka wana ozomona donc yango wana message ngai naye kopase mpona bandeko nyonso surtout bakimbangiste vraiment ngai napesi message mikolo eleki papa simo kimbangu kianga na auti oloba abiloko bolataka kokanga mabino mikolo mosusu ozoluka olongola yango ekomi trop tard donc naye kocomprendre donc nzambe merci oyebi eyelingaka sikoyo mais pourtant nalandaki yango papa simo kimbangu kianga ndenge alobaki mpona babiloko balataka bashenete mosusu ekomi na bino banyoka ozomona nga message oyo nga nazwi yango wana en tout cas nzambe azala na moko na moko nzambe amona biso na message oyo nzambe amona biso en tout cas ndeko na nga tosala effort tant oyo tokende komi vraiment tant te tozalaka loyenga bisengo ya mokili oyo na biloko ya mokili oyo ekomema biso nulle part oyo eza motuya tosala nde oyo nzambe alingi yango nde tosala oyo nzambe aboyi toboya mpe yango oyo nga nayoki monguna satan alobi 2025 akokota na nzela bilo ya matoi ya mike na bashenete ya mike osomona alobi na bato na ye oyo atinda na baeglise wana bateya sanctification abi boteya sanctification mpo bato balingi sanctification sikoyo boteya sanctification me boyebisa bango biloko ya matoi ya mike balata bopekisa bango biloko ya matoi te botika bango na babiloko ya matoi na bashenete ya mike oyo yango ndenga na okota kati na bango so bopekisa bango bapantalon boyebisa bango pantalon eza mabe na kati eglise me na libanda ya eglise balata na bango mpona kokota mpe na nzela ya bapantalon abi bane outi oleka nakotaki na ndo travaille mingi na bameshe basile babiloko mosusu me ane oyo nakotravaille na babiloko ya matoi na bashenete na bapantalon yango nakokota na bavi na bango ata moto atikaki kofinga le nga na kokota nga nde sikoyo na banda komanipule ye pense na ye makambo na ye nyonso azosala ngam na omanipule mpo soki batiki biloko wana nyonso nakoka kozala na akse na banzoto na bango te wana opedre bato ebele temps ekomi moke en tout cas oyo nakokaki koexplike bato yango wana nzambe azala na moko na moko kimia na yesu masiya ezala na moko na moko merci